preminatasa, liga banda vode castos, baronch que son fraquina mangradista, le profagenos canimangredia, ligroso fracate baron vadina bandi. Lord, we give you glory. Kolo topesio kembo pe masanjoli to nguma melio matondo nkolo pona bolingo na yo matondo pona bolamu na yo merci pona mawana yo na pesio kembo na pesio matondo pwete ozali malamu ozali kitoko otondisa mi bolingo oza mawa yo bolimbisi ozala kanda nukite kombo na yo ya mosantu epambama tokoyamba liloba na yo na komikitisa mitema na biso moto nyonso oyo azoparticipe na programme okouta na mokili mobimba ata baoyo bakoparticipe nsima presence na yo ezala likolo na bango pesa bango nyonso bososo malamu fongola mitema na bango mpona bacomprendre baekrite na yo na kombo ya nkolo yesu kristo amen. Oh alleluya kembo na nzambe na koyamba bino na église virtuelle na biso ya lelo matondo mingi po ete bozo participe na ngo boyebi tozotanga mayekoli moko spécial kopesa bisika te na diabolo oyo ezali parti nango ya misato na banzi ete bozwaki parti ya liboso bozwi parti ya mibale eza motuya ete bokende bisika totie yango bisika yo koki koyekola po oyeba kota oyo eza message ya kitoko mpona eglise ya yesu kristo na kozongela bakrite na biso ebandeli Ephésiens chapitre 4 verset 27 alobi kopesa bisika te na diabolo kopesa isika te na diabolo parti eteni moko te d'accord mo grec oyo ezouta na grec ezoloba espace moko te omoni esika eteni to espace bisika mpona kovanda alobi kopesa ye esika ya lolenge wana te yango moko kutu atie condition omoni kopesa ye bisika wana te na bomoi na yo kopesa ye espèce kopesa bisika te kopesa oyebi bisika ya kovanda na satana na bomoi na yo eglise esengeli eyeba yango mbalebele nalobaki ete ntango bato bazolobela satana bayebi ke aza moto mabe bayebi yango bayebi ke ye asala mabe mingi bayebi yango oyebi kasi ndenge toalaki bana mike oyebi mpona kolobela oyo ekreatike oyo lokola eza monstre bakotia ye oyebi batieli ye lokola bacorone biso mpe tokoli na makanisi wana mpe tomemi yango bisika toza lelo tino juste tokomona mutu te aza na maseke tokoyeba te ke satana azosala mosala ne wana mpe ye alingaka yango ezala bongo biblia ezoloba na biso ete ntango tobandaki na chapitre tobandaki na parti ya liboso tomonaki ndeni nakosaki eve ye akosaki eve mpe akendaki na eve na nzela maloba akendaki na lisolo walolenga lisolo oyo bozokanisa ete ozokanisa na makanisi na yo ezokatisa eloko moko boye ezokota na kati ya molimo na yo ezoliesa makanisi na yo epe ye akosaka mpo na ntina na kolalisa bino eloko moko na emoniseli buku ya emoniseli Apocalypse chapitre numéro emoniseli chapitre numéro 2 verset 20 Apocalypse chapitre 2 et puis verset 20 Biblia elobi kaka neloko moko te naza na makambo moko mpo na yo po ete yo osepeli ete mwasi oyo ya Jezabel omoni mwasi na molimo ya Satana oyo azomibenga ye moko ke azali mosakoli oyoki yango mpona kotangisa mpe kokweyisa basali na ngai po ete basala ekobo mpe balia biloko oyo epesama mpona
When you see the word makambo mabe malebele ntango bozomona mo koséduire okoyeba eza mwasi azoséduire mobali po ete ekobo eutaka kuna mazolobela ekobo moko ya bomsuni te azolaisa bino ndenge nini bomoi ya kofukamela bikeko mo wana séduire eza mo na grec lenao ezali kolimbola ete kobungisa nzela kobungisa nzela kobungisa nzela kopusa mutu akende libanda nzela kotia pe kolongola mutu na nzela malamu yoka ngai kolongola na nzela malamu yoka ngai kolongola moto na nzela ya bosolo kokotisa mutu na mbeba oyo eza nde misala na ye sikoyo ntango ozosolola aza nelo moko na makanisi na ye azolinga ete atinda mutu wana akweisama tala yango na mokanda ya Acte chapitre 5 okomona yango ka sikoyo kuna verset ya liboso kasi moteki moko komona ya Ananias na Safira mwasi na ye batekaki eteni ya lopango na bango mpe babombaki mwa musolo ya oyo batekelaki omoni bato balaki opesa na etonga mpo na ntina moko oyebi eza eloko na bango oyebi na mbala moko basangani mwasi lokola mobali balobi tokopesa biloko nyonso te na eglise eyalaki ide malamu mpo na bango kasi bango bayebaki te ke satana ye alaki otondisa bango na makanisi wana bango balaki okanisa ke eza kaka discussion moko ordinaire kasi mwasi na ye mpe ye amitikaki bongo alaoloba ye azwi mwasi na ye akota na ide wana kouta na diable mpe bateki eteni moko bamemeli yango baposte alors bakanisaki eza ok verset misato petelo alobi Ananias bwa nini satana atondisi motema na yo po ete okosa na molimo santo omoski omoni yango mpo na nini satana atondisi motema na ye po na akosa satana atondisi motema na ye po ete akosa akotisi ye na mbeba ye alaki okanisa kaka eza eloko moko balaki osala na eglize ayebaki te ke yango ekobekisa etinda na ye ye alobaki akanisaki te ke kokomisa bomoi ne mokuse en fait oyebi nini elekaki akufaki soki otangi na se omona ete akufaki ye akweyaki akufaki me motuna eske ayebaki ke satana ye nde alaki obosala mabongisi wana ye ayebaki te ye ayaki lokola likanisi ya malamu lokola ide moko ya malamu omoni esengeli bino boyeba diabolo esengeli boyeba liloba nzambe na ndenge ekoki po ete ozala na makoki ya kosala mosala ya satana na mabongisi na ye esengeli oyeba liloba nzambe ndenge esengeli ekoki te oloba o nalingi yo nakangi yo nakangi yo yo kokanga ye me na ntongo elandi alobeli yo esengeli oyeba mpe oyeba ndeni nasalaka siko ye atusaka bato po ete batuna mituna mpo na bosolo atindikaka bato batuna mituna na bosolo nakolakisa bino elo mosusu oyo asalaka masanzoli epa nzambe aleluya nakotangela bino kouta na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 bakorintien mibale chapitre minei verset ya minei alobi na oyo nzambe ya mokili oyo azolobela de façon tolobela na verset 3 po ete bomona nyonso alobi kasi soki sango na biso ezali ya kobombama ebombani na baoyo babungi alors ndeni babungi yama oyo nzambe ya mokili oyo
oyo akangi mayele na bango. Est-ce que moni stratégie na ye abomi misu na bango po ete bandimela sango malamu te ya sango malamu, po ete pole ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezali elilingi ya Nzambe engenga na kati ye azipika bato misu. Tango bango bakangi misu bango bazoloba ete bazali komona. Problème ya ke tout que ozomona te ezoloba te ke moto azomona te kozanga misu to misu kokufa eza oto ozomona mazomona molili yasala ete bato bamona molili ezali lolenge na ya sala makambo yango wana ntango toteya bato kokabola sango malamu ya Kristo okoki kosala ngo te sa mabondeli po ete yo sengeli otelemela makasi oyo ekangi miso ya bato oyo mibali mpe basi po ete bayeba te ke miso na bango ekangamaki. Moni tala yango Thessaloniens moko chapitre 2 omona lisusu oyo asali Thessaloniciens ya liboso chapitre 2 na kotanga verset 18 tolinga toya na bino ata ngai mpe Paulo mbala mosusu nalinga na ye epai na bino, kasi Satana atelemeli biso. Wana nde mabongisi ya Satana. Ye atelemela bato, ye atelemela bomo ya bato, ye atelema kokende liboso ya bato, ye atelemela makambo Nzambe atie na esika, ye akobongisa makambo po ete ekokisama te, po ete akitisa ngo, po asala ngo ekokisama te. Akokanisa yango azali oyo abebisa makambo alinga makambo ekokisama te. Esengeli sikoyo oyeba ndeni na osala nango boye azakaka mutu oyo ajenaka te. Biblia elobi na Luc chapitre 13 verset 16, Luc 13 et numéro 16 oyo nkolo na biso Yesu ayaloba alobi ate mwana mwasi oyo koloyebisa mwasi moko oyo angumama mokongo pendant 18 ans. Mwasi oyo azali mwana ya Abraham, ya mwasi oyo Satana akangaki na mbula zomi na libwa ete ye akangolama lelo na bowumbu na ye. Satana ye akangaki eloko moko Satana asalaka akangaka bato na bamaladi. Okoki kobenga ngo diabete. Diabete alaka kaka na famille na biso. Oyebi oyo eza ngonga mobali oyo to mwasi oyo. Kasi nani yango nde atindi makambo ezala de génération en génération? Esengeli batala yango. Esengeli tolobela molimo wana. Ye akangaki mwasi wana mbula zomi na libwa. Yesu amonisaki yango. Po soki te moto mosusu amona ngo lokola eza eloko naturel, kasi Satana nda akangaki na maladi. Biblia eyebisi biso ndenge nini Nzambe atiaki epakolami na Yesu Kristo, acte 8:38. Ndenge nini Nzambe atiaki Kristo epakolami na molimo santu mpe na nguya oyo alaki okende bisika nyonso kosala mbolamu kobikisa ba oyo nyonso bakangama na bowumbu ya diabolo po ete Nzambe alaki na ye. Maladi ezali minyololo ya Satana. Yango wana Yesu ye alinga obikisa bato po ete ye akoka otelema te amona misala Satana. Oyebi konetwama na kati ya bomo ya bato. Siko so yo yebi yango te yo okobatela maladi na kati na yo. Omoni okoloba ete bato mosusu moto moko alobi mikolo cancer eza maladi ya bato minene. Nayebi baloba yango lisusu te diabete eza maladi ya bato minene. Kanisa yango kanisa neni ne bato nde bamitiki bakufaki po ete bango bandimaki makambo oyo na kimusuni na bango komona te mutu aza nsima nango. Tango Yesu abondelaki mpo na mwasi oyo, diabolo akendaki mpe mwasi akomaki tout droit. Diabolo nde alaki cause, diabolo nde alaki mutu asalaki osala makambo. Siko asala makambo tala yango lisusu. Zacharie chapitre 3 verset 3.
Zechariah Zacharie, number 3. numéro 3. The book of Zechariah, chapter number Buku ya Zacharie, chapitre 3, verse number. verset numéro 3. 1. Numéro 1. Alobi. And he showed me Joshua. Alakinga Josué. Nganga munene nzambe atelemaki liboso ya mwanjelu ya nzambe e satana ye atelemaki na loboko na ye mobali mpona kotelemela o bandeko omoni yango po ete atelemela ye kotelemela ye lokola adversaire mpona kotelemela ye yo ozosala mosala nzambe me position wana eza wana yo ozomituna nini ezosalama awa ozosala ete makambo asalama me opposition eza wana mpona kotelemela yo satana alobi ete satana nkolo atelemela yo ata nkolo oyo aponi Jerusalem abengana yo me atelemaki wana mpona kotelemela biblia elobi ete koresiste kotelemela omona mbala mosusu satana azosopoze na motu moko azokanisa keza ndeko moko ya biro ye azokanisa eza patron na ye ye azokanisa biloko ya lolenge nyonso koyeba te kozi ya solo ya likambo koyebaka te koza malamu ya likambo e satana alingaka yango ezala bongo akotelemela kaka moto wana kobundisa kaka motu wana Luc chapitre 8 na la sabino elo moko verset 8 verset 12 Luc 8 et verset numéro 12 mbangu alobi baoyo na mopanzi ya nzete azolobela oyo eza parabole ya moloni alobi moloni akendaki olona alaki olona nini liloba nzambe alobi sikoyo alaki na condition ya bato ebele alobi ete baoyo baza eza baoyo bayoki me batiki diabolo eske oyoki kolongola liloba na mitema na bango po ete bango bandima mpe babika po ete bango bandima bakokondima te mpo babika satana alaka toujours nsima liloba nzambe ntango liloba solo etangisami na iglesia na groupe esika nyonso liloba ezalaka yako endaka nsima liloba bato bayebi te pwani abi mbala nyonso ntango nakendaka na eglize soki na sisi osepela na liloba elaka lokola problème ebandi ya yaka nsima liloba en fait biblia elobi batrouble na bapersécution etolema mpona bolamu ya mokili ye ayaka mpona makambo na ye parce que ayebi soki liloba nzambe kondimama epa na yo oza au-delà ya lien soki liloba no ayebi nguya ya kondimela ayebi ete ntango moto andimaka ete mbongo wana ezalaka asali makambo na kati na yo mpo ete yo oyeba te ke oyo ezalaki satana nde azosala yango sikoyo mpo ete okoko ososola tala Proverbe chapitre 1 Let me read from Proverbs 22, I think is a better one. Proverbe 22 na kanisi place ya malamu yango wana verset 9 Proverbe 22 verset Albi oyo sorry désolé Proverbs 22 Proverbe 22 I was doing Proverbs 20 alaki na Proverbe 20 verse number 3 verset 3 Proverbs 22 verse number 3 Proverbe 22 verset just 23 from there, that's a better one. okende kuna mpasi ezoza moto moko ya mayele yamonaka mabe na mosika moto oyo alakeba amonaka mabe na mosika mpe ambatela kasi oyo aza semble ye alapini ye aza mayele amonaka mabe na mosika. So Satan plans evil against people.
Satana bonisa mabe pona He's bato. got expectations. Ye alinga azela ala na bozeli. He sneaks into people's lives, causes hindrances. Okotisa makambo. Okende na église moko. Rocks the place. Baby se sika. Bande ko na église wana ba yebite nini yango ezolekana. Bazo solo la makambo. Enjoying the talk of the day. I'll read something to you. Okotala bine lo moko. Jacques chapitre 3. Quickly, James Lombango. 3. Jacques chapitre numéro 3 verset 16. Gets into the church. Kena loma en église. A sali makambo ya mabe. Tango azosala bongo, azosala msala na ye. Totalango. On verse number 15. This wisdom descended not from above. Oloba ete bwanyo euti na lola te, meza mokilo. I think it's a better way to start from verse 14. But if we have bitter Abi kasi envy and strife toki in our to lula biloko batu. hearts, To mpesa kembo te. Est-ce que yoka de a propos nango? Ozana envie na amertume na motema na yo. Alobi ete kosala ngo bongo te kokosa pe bosolo te. Oloba te kozosa justice. Alobi yo zokosa. Ozokosa bosolo. This wisdom descended not from Bwanya above. oyo euti na lola te. Calling it wisdom because it's not coming from above. Obeye ngo bwanya me euta na lola te. Kasi Sensual and Exactilo. devilish. It causes devilish. It's causing division in the church. koze ba division église. It devising means for opposition in the church. Azo créer ba moyen pour opposition It's causing église. slanders in the church. Azo koze ba kokosela na makambo na église. Going against the bond of peace which the Holy Ghost engenders in the church. Kendaka toujours na The use of lien ya spirit which the Holy mabe. Ghost engenders in the church. Oyo contre oyo musimo santo abongisa deja na église. He thinks he's fighting for Ya justice. kanisi eza malamu to azobunda But pona now he thinks justice. this is devilish. Biblia elobi ete eza diabolique. Atielemi wana kaka For te. where envy and Po ete justice, bisika where envy kolula. and strife, Kolula pe kotala ngo. envy and strife, Kolula pe mitungisi kolukala ba conflit. Lokola ba contentieux. On est dans ba contentieux. factual spirit, Esprit spirit of partisan. factions. Esprit ya fraction. This is the work of Satan. O eza msala satana. Partisan spirit. Esprit partisan. Partisan spirit. Esprit partisan. He says, Alobi. where there's envy or where envy and strife is, there is confusion. Tabisika mabe zali ba confusion ezala wana nde satana sala. Ezala confusion bato bazo confus bisika na nyonso. Every evil work. Pe misala nyonso ya mabe. Wow. Wow. Every evil work. Misala nyonso ya mabe. Every imaginable. Makambo nyonso ya mabe oyo tokobanza te ezala bisika bongo. And many times, Mbala lebele esala mape na iglesia. and the people who are doing it, E bato bazosala ngo bayebi te ke diabolo nde asalela bango. Bayebi te. even sometimes it's among ministers. Alai ba ministre msusu na kati na biso eza ba ministre oyo bakonfesaka ete bayebi Yesu Kristo. That couldn't be true. Ekoki ozala solo. That couldn't be true. Ekoki ozala solo te. For a man who knows Jesus. Mpona moto oyo ayebi Yesu ye akokutana na biloko ya bongo te. Moni So these are sins that Satan does. oyo eza biloko satana But the asalaka. Bible tells Mais Biblia elobi na biso That's alléluia. John chapter number 5. I love this. 1 Jean chapitre That's 5. John boy. 1 Chapter Jean. number 5. 1 Jean This chapitre is the 5. beauty. Oyo ezali bolamu ya That's Nzambe. John chapter number 5. 1 Jean chapitre 5 na kotanga verset 17 alobi All unrighteousness bozanga bosembo pe lisumu and there's a sin eza lisumu not unto death. pe lisumu oyo ememaka na liwa te. Toyebi Watch this. tala You know oyebi toyebi that whosoever is born ke of oyo God nyonso is abotami saved, na Nzambe but that he that is begotten of God keepeth himself. ye amibatela ye moko. Hear that. He that is born of God, begotten of God, keepeth himself. Batela ye moko. Keepeth himself. Mbatela ye moko. The word keepeth there Le means to moko attend to careful ko prêter attention otala to God. He keeps himself. He watches. amibatela ye moko amitala ye moko. And he says, and that evil one toucheth him not. moto osimba ye te bakoki osimba ye te amibatela ndeko okoki omibatela yo moko. Keep yourself Okoki omibatela yo and moko evil one pe mabe ana nyonso
azala na makoki te osimba yo You can keep yourself. okoki omibatela yo moko Yes, he runs rampant. yaka mpona He runs kotungisa rampant. He yaya moves around. Trying to balukaka cause balukaka disaster. mpona kobebisa makambo bisika nyonso kobebisa bomoi ya bato kokoze ba confusion Divisions and bases. ba division But you can esika keep yourself. me okoki omibatela yo moko Jesus said this. yesu aloba boye John chapter number 14. Jean chapitre 14 Quickly, please. lombango I'll nyonso go there. kende kuna I'm running to a close now. nazokende mpona sisa sikoyo Jean Number 14. chapitre 14 Oh, hallelujah. oh alleluya Blessed be God. komoma nzambe epambwama My. oh bandeko Blessed be God. komoma nzambe epambwama I don't know if you learn nayebi te so yekoli elo moko Jean chapitre 14 verset 30 oyo nzambe na ngai This is one scripture. oyo eza makomami You know, oyebi I just when I read it, ntango ngai atanga yango you have okoki te not- you just have to get turned. ozalaka ala mposa kochange kokata abi sikoyo nakoloba na bino mbele lisusu te Prince of this world wana nkolo azoloba alobi ete mpona mokonzi ya mokili oyo azoli koya had kasi nothing. ali na eloko te na kati na ngai na kotangela bino na baversion mosusu tika natanga ngo na verset livre vivante alobi naza na ngonga mosusu ebele te mpona aloba na bino po ete mokambi ya mokili oyo azoya kasi ye aza na nguya te na kati na ngai ali na nguya te na kati na ngai na kotangela bino lisusu na version The New International Version. NIV I will not speak with you. amingi ngai nakoloba na bino lisusu te kasi mokonzi ya mokili oyo azoya azali na eloko te na kati na bino bandeko basi mpe mibali bobika bomoi na bino lolengana oyo bazobenga malisa amertime kanda moko incontrôlable comme esprit contentieux oyo babiloko nyonso ekobombela moko ya diabolo na kati na yo mpe ntango yo koya omona koza na eloko moko abi mokonzi ya mokili oyo aye kasi aza na eloko te na kati na bino aza na eloko te na kati na ngai ntango omoni misala na ye na bisika esekolo osala eloko moko oyebi mokolo moko yesu tala yango okemona nzambe chapitre numero 9 ya buku ya na kozala makoki aozwa yango oh nzambe pambama ndenge alaki okende na verset 1 amona moto akufi uta mbotama na ye moto akufa uta mbotama na ye badisiple babengi yakabi nani asumuki moto oyo te baboti na ye omoni wana yalai makanisi na bango bandima ete so maladi eza kaka lisumu kasi eza kaka batango nyonso te wana moto abotamaki avec mais souvent maladi eutaka eutaka na lisumu mais oyo ezalaki ngonga oyo ezalaki bongo te yesu alobi yango ke moto asumuki te ata baboti na ye te alobi moto azobela te po te asumukaki yesu ayanoli alobi kasi oyo ekomeli nga po ete mosala ya nzambe etalisama na bomoi na ye omoni King James atia yango kitoko makasi totala abi yesu ayanoli ye alobi moto oyo te to baboti na ye kasi mpona mosala nzambe emonisama na kati na ye lolenge nini ya yesu ntango amoni satana asali eloko moko yayaka na liloba nzambe po ete akwezango wana eza lolenge akozalisami na ye kotika te satana asakana na libota na bino moto moko azobela lelo lobi eza tata moto moko akufi mosusu akufi mbala nsima azokoka kaka kobebisa akosala kaka koplanifie mpona kokunda bato me bozoluka te boyeba nini ezosala esengeli oloba satana natingeli yo mokanda zala mosika libota na ngai bima na kombo ya yesu kristo ye akokima biblia elobi na biso telemela diabolo biblia elobi ete ndenge bokotelemela ye mpe otikala na kondima abi telemela diabolo yango nde alingi ntango yesu alaki okotangela makomami diabolo mpe azotangela makomami ya yesu kristo alobi bima eloko mosusu bakoka kolobela eza te akimaki akei akendaki na ye siko esengeli ososolwa eloko moko
mbala nyonso ntango diabolo aza na esika kopesa ye prise te kopesa esika te ya komimonisa na kati ya congrégation na kati botika te boregle makambo wana kaka sans koatake eza ye nde adivisaka église kosala ete mwasi moko aza wana abundisa mwasi mosusu akanisaka eza eloko moko naturel te eza diabolo. Bengana ye na kati ya église wana ya kokende haleluya kemo na nzambe azo ya konta nzoto na yo kovanda te otale loba te ke eloko ye lisusu loba te ke eloko ye lisusu loba na kombo na Yesu nazokata eloko wuta na misisa pe bima na nzoto na nga kemo na nzambe bima ndenge osali yango diabolo akokima. Eza eloko moko oyo eza programme po eta répondre ntango ozoloba na kombo na Yesu ye sengele ayanola oh bande na tondisami na liloba nsambe yoka ngai soki lolenge ovive na Yesu ne Biblia Zakaria ilobi na biso de délivrer Sion oyo bimi ekosala ete obonsali bota na yo oyo famille to bomo na yo bengana ye yebisa bima na libota na bino na komwa nkolo Yesu omoni Biblia elobi akokima oh bandeko moto moko azo yoka nga sikoyo yo nano pesa bomweno na Yesu te bota mamota masika te oyo eza ngonga na yo pe ntango na yo nzambe azopesa opportunité ya kopesa bomweno na Kristo. Yesu afuta talo nyonso pe etumbu nyonso mpona maladi na yo nzoto na ye etiamaki mpanzi po ete apesaki yo bomo ya sika mpona justification oza na droit lisusu te ya kovivre bomo ya injustice oza na droit lisusu te ya kozala lolenge bongo okokozala na droit te ya kovivre lolenge wana bomo ya solo eza manifeste nzela pe eza manifeste bomo ya solo eza manifeste bomo eza manifeste Yesu Kristo soki olingi opesa bomoi na Yesu loba maloba kouta na mozindo motema na yo nga nazoyede na maloba komisango maloba na yo mpe loba ngo na nzambe loba o nzambe na likolo na kombo na Yesu na ndimi ke Yesu aza mwana ya nzambe na ndimi akufa mpona masumu na ngai yasekwa na bawe mpona justification na ngai sika oyo na tatoli na monoko na ngai ke Yesu ya Nazareti azali nkolo ya bomoi na ngai na yambi sika o bomoi ya seko na molimo na ngai na yambi bolimbisami ya masumu mpona molema na ngai na tondi nkolo mpona kobikisa ngai kobanda lelo na tatoli na ali mwana nzambe na ye kombo yangu ya Yesu Kristo amen. Oh boye malamu na libota nzambe haleluya boye malamu yoka boye malamu na libota nzambe pe na ngamba tata na biso na yebiso boye malamu oyebi okomona ba adresse eza wana na écran site web na biso ba email adresse na biso ba numéro de biso téléphone neni nyokutana na biso tolinga to banda kosolola na yo surtout obando classe ya école de base oyeba kotanga neni bomo ya sikozwi na Kristo ebandaka kaka na tubela ya maloba na yo alors maloba na tokotia kuna totangiso classe wana eza ya ofele mais sengelo ozala engagé moko elembo ya moto eza na bomo soki aye ezalaka nsala soki moto abotami kouta na libumu ya mama bana ntango babotamaka alaka na nsala soki moto abandi oyeba Kristo aza na nzala mpona nzambe oyo na banzi ete eza situation moko na yo alors zwa contact no na biso comme ça obanda ba classe oyo ata bisika nyonso ozovivre awa to na bisika nyonso ozali tokosepela totangisa yo ozwa ba classe wana eza eloko oyo yo reconnaître pe ozala reconnaissant que o participer à une école de base louange nzambe lisusu oyo eza iglesia tango toyaka iglesia tongomamela nzambe na mabonza na biso nazobengisa yo opesa libonza na yo pankolo na ngonga oyo okay ndenge nini okosala yango eza na ekran kuna sala yango okosala yango na nzela esprit oyoki oyo ezali mbongo moko ya kitoko malamu mbongo moko ya kitoko oyebi oko télécharger application
ok na Google na recherche à Google au komi Love Road App Store au télécharger kuno au télécharger SPI au recharger ngo na carte na yo pe uta kuna na carte na yo okoko transférer na EWCZ6 wana eza code marchand pour na musala na biso awa okoki kopesa uta nango okopesa pe na PayPal ndenge nini okosala na PayPal ezolaisa kuna ok okosala pe transfert bancaire okomona ba détail nyonso ya banke eza wana oyebi soki oza na Congo awa na RDC okoki kopesa na M-Pesa to na mobile money to pe na Airtel Money soki oza na lolenge mosusu okopesa okokomela biso tosunga yo po ete osala mais soki oye na église tolinga yo sala bongo osipote musala na biso kopanza Rhapsody de réalité na mokili otuni ya Rhapsody eza nini wana eza dévotionnel ya mokolo nyonso moko ya liboso na mokili mobimba oyo mokolo nyonso batangisa koliloba Nzambe mokolo na mokolo article nyonso mpona mokolo moko oyo bakomango na mosala Nzambe basa Christ oyo ali mosala Nzambe na ngai okoko oyekola mingi mikolo nyonso ozalaka na bomoko na liloba Nzambe okoki kosponsorize yango mpe mpo na bato ndenge nini okosala yango okokomela biso tokamba yo soki vraiment ozolinga oya na wana nazopesa merci ofaire partie na mayangani na biso nazosepela ndenge nakaboli liloba Nzambe na bino na kozela nakutana na bino poso koya ndenge tokokende lisusu na mozindo ya maloba Nzambe Nzambe apambola yo ngolu ya nkolo Yesu Kristo bolingo Nzambe bomoko na molimo santu ezala na yo lelo pe libela na kombo na mutu ya Yesu Kristo amen Nzambe apambola